Jeudi 2 mai 2024, vous êtes tellement ébélé en Kolanda, solo la plus Yamokola Lelo, Yango et Bandi, Mbote Nebino. Célébration et la journée internationale du travail, Bandeko, il y a syndicat national des réformateurs. Répondant qui n'appelle il y a gouvernement congolais, Mokola Lobby. Vous avez des détails dans un reportage signé Lavi Lundu. Syndicat national des réformateurs SINAR en sigle, répondant qui présent appel lancé dans le gouvernement de la République pour célébrer journée le 1er mai dédié à travailleurs. Membres de SINAR, saluer qui dépôt y a cahier de charges, où ils allaient répondre à revendication y a travailleurs congolais en vie d'amélioration y a conditions de vie na bango. Tangu Azwaki Maloba, patient Lushimbo Kasongo, secrétaire général de SINAR, Atalisaki Boye. Tosangani awa pona ko sepela mokolo malelo ndingo yebi keza mokolo mwa basali ya monde entier yango biso sina tukaki otika na banda buté tobaki non après programme officiel à gouvernement na palais du peuple il fallait tout se retirer na cadre oyo pour que tout sepela ezali activité esalemi presque dans ma province union sociale à se retrouver partout les locaux parce que depuis aussi après ba élection en 2023 tokutanaki nanu te entre biso ba membre pour que to sepela na mokolo malelo pola basali nyonso ya Congo ba koba na ko pesa confiance na SINAR po eza syndicat na bango parce que ndenge toyebi que syndicat ezali mokano ya basali yango tosengi na bango ba continuer pesa biso confiance pour que to continuer ko défendre bango bokanisi asili juste après délégation ya SINAR bakitaki inde na enceinte église Notre-Dame du Congo kuna esika wapi procédaki na mobange na cérémonie ya remise ya brevet na retraité oyo bazali rien que ancien membre ya SINAR pour na loyaux service rendu à la nation pe elandamaki lisusu na remise ya brevet na couple membre ya SINAR pour na fidélité na bango. Ah oui, yako sambezake syndicat national des réformateurs Moussala Ezali Komonana avec un pacte paix, idéologie, Boyende Ezalaka. SINAR, réforme, progrès, paix, sécurité. Qui du mieux? Yo! Christian Tungila Kassala, cadre ya UDPS Tshisekedi, a retracé historique ya Mokolo le 1er mai dédié à travailleurs du monde entier. En réalité, elle remonte au 19e siècle. La première personne d'abord qu'il faut mentionner ici, c'est un patron du nom de Robert Owen qui avait décidé d'alléger les conditions de travail de ses ouvriers en instaurant 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de sommeil. Et plus tard, cet élan, cette idée va être reprise par-ci par-là à travers le monde. Et on doit mentionner ici spécialement les événements de Chicago. Lorsque les travailleurs décident de réclamer aussi à Chicago, aux États-Unis, 8 heures de travail, il y a une forte répression de la part de la police. Il y a des morts, tant du côté des travailleurs que du côté des policiers. Il va s'en suivre un procès, mais un procès, comme on dit souvent, un procès factice, un procès bidon, qui va davantage révolter les gens, parce qu'à l'issue de ce procès, des travailleurs seront pendus et exécutés. Et à travers le monde, les protestations vont continuer dans le sens d'une lutte ouvrière généralisée. Plus tard, lors d'un congrès international à Paris, que va se créer la première internationale socialiste, où ils vont encore demander, réclamer ces 8 heures de travail. Et c'est ainsi que progressivement, en mémoire des morts, des travailleurs morts à Chicago, comme l'événement s'est déroulé le 1er mai, du 1er au 4 mai, ils vont décider que désormais, chaque année, cette date-là sera un moment de commémorer, de se souvenir, de célébrer ce rendez-vous, cette fête que l'on voulait du reste pacifique, hein, mais une célébration en mémoire de ceux qui sont tombés, qui réclamaient de bonnes conditions de travail. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens sont dans l'informel ici en République démocratique du Congo. Ils font des métiers
que souvent on appelle des petits métiers, des jobs, mais en réalité ce ne sont pas des petits métiers parce que il n'existe pas de petits métiers ni de sots métiers, il n'y a que de sots gens. Tout ce que vous faites pour pouvoir subvenir aux besoins de vous-même et de vos familles est à considérer et à prendre à sa juste valeur. Ce qu'on commune à commune ya Matete, Otali état ya direction et Kaboli quartier Kinsa Coupé Ngufu, Ukoyo Kamawa Fiston, Pero pour nos détails. Na commune ya Matete, population bazwa vusi na ndenge ya kosakana te po na direction oyo bozali komona et ezali direction oyo Kabola quartier Kinsa kuna quartier Ngufu tozali awa penza en plein Matete nzela oyo bozali komona et ezalaka nango direction ya munene et kenda tiko bima commune ya Kisenso nzela ezalaka ya kobeba kala bato bandai ko débrouiller muke pona koleka kasi tango projet ko salisa misala eye population esepelaka banda pe misala yango banda basala bakanivo baya batimola nzela depuis bakende na batracteur na bango ti lelo bazongaka te conséquence mai etondi na balabala nzela ekomi impraticable matiti eboti mai ya salite solo bakanivo yango lisusu ekei ebouché awa soki moindre mvula mai ezali kokota bato na mapangu voire même ti na bandaku yoka communication ona nzela oyo toregrete makasi pesa bisi bambongo basala nzela make biso tozalaki te me toyebi batraktere yawa elukuta edindi bakende na batraktere sika mura kosala esiko ezala eza nango esika grave te esoko amour kaka ya mosala basala nzela oyo facile mpo basala facile ya plus fo bamatisa yango babeto nango ndenge président totika babeton fo babeto nango apres barange baterase oyo limiti kuna na parke mais baosala te baoya na batractere bakosikosi esili donc susi na biso bapesa mutu aza na susi ya kosala nzela oza nzela moko oza principal ata kuna kitsaku bato bakomo lekaka kuna muteyage lorke nzela osoki ezalaki deja biso facilité bato mosusu baye na bango boye esala mona suka kuna anzela ekufa baterase koma boucher sombule beti bamai ekotaka na bandaku baactivité eza couloir commercial banda baterase boucha babara bato bakanga bamama bateka lisu te yao tolanse apena bakonza mboka gouvernement provincial batela biso makambo bayabongisela biso nzela na babudget oyo bango basalaka banzela oyo mpe ezalaka malheureusement tomonaka ke tozali abandonné nzela oyo eza kosalama te bakanivo ezali bouché tala environnement tozovivre tala bandako boye ezali vraiment impropre même respiration tozorespirer l'air oyo ezali fete donc basolo banini donc nyonso wana bazopesa bapromese mais baza kosala te ozwa mpe kuna oyo ete verkiyimi kuna esi ebebi te mais tala bazoya koutilize route secondaire awa na katikati awa na balabala oyo ya mufu mais so ekomi na ba aire de pointe bana moyen babima na balabala te bamai ezotonda baza na badifficulté ya kokota na kati ya baparcelle ezobukana olenge soki basalaki deja wana ekoya kofacilité mais oyo susu bazoya susu koautorize bakamion eleka oyo ezobukana tokomi sikoyo na 3 problème oyo bakoya korésoudre problème ezalaki moko mais ekomi 3 problème awa ka niveau oyo ekenda ya monene ti ezwi commune ezwi parke ti ekiti mais soki bango baza koya kosala ngo te mais ezali mpasi ce qui est encore pire kola bakanivo wana bato batonga epuis basala nzela yango baya balongola matiti awa babandona yango jusque lelo motu moko asokipaka eza te baterase nyonso elinda lisusu vraiment toyovivre na difficulté soki mbula enoki passage eza te mai ekokotela biso awa na mamapango mai eza te bakonzi ya mboka bolandela nanu likambo ya nzela oyo einteresse population makasi bayeba soki mbongo ya projet oyo ekenda wapi. Papa Jules Alingete, papa alligator, inspecteur général ya finance
papa na matete awa balobi kota pe nanu makambo ya bambongo ya banzela mbongo ya batravaux ya réhabilitation oyo ebimaka po na surtout ba oyo ya ville province ya Kinshasa po banzela abandonné ekomi pe ebele heke yo. Na Kisenso Gare, population bazali na sérieux problème po na komela mai Serf Luzolo reportage. Tokolemba te kolobela makambo ya mai awa na ville province ya Kinshasa ti solution ekozwama. Tozali awa na Kisenso Gare na commune ya Kisenso awa bokondima te ti lelo nanu régie des eaux asala eloko te. Esika oyo bozali komona ezali na avenue Loa place oyo nde population ya Kisenso Gare bayaka kotoka mai kasi mai oyo babengaka ngo mai ya foko kasi problème makasi pona bango ezande esenga kozala makasi po façon bazali ko pomper boye soki oza na force te to pe ba mama mikolo okobima ba paquet pamba okozanduka mai te yoka communication mai oyo benga mai ya foko Musana mwenza la bisuri na hundi la mba kulande la me comme la ngosi parce que la traiter ngosi c'était comme c'était à l'époque. Donc comment on fait la sala comme la mer forage. On a aussi un sala pour des actes comme ils vont finaliser. Bon on a des grands frères à pomper boy. Maman mukolo azava mama na kasi ya pomper boy. Donc on aussi un peu aider à la queue. So ba tini ba forage na kata ma femme mais ça va vraiment beaucoup. Ba candidat député ebele baleki awa kaka ba promesse na ba promesse. Oh, soki bo votenga na kochela bino mai, soki bo votenga tokosala ba forage. Tout oyo population bazali kota la bino, balobi bazali lisu likolo lisu bacheli bino mayele. Na commune Limete, soki oke na quartier Mombele ezali na wenze moko babenga yango wenze ya langa ba reporter ya Sola Plus basali bino constant. Awa tozali na wenze ya langa na quartier Mombele na commune Limete wenze oyo ezali bongo wenze ya mabaya donc awa batekaka ba chevron balade ba triplex na ba sortie ya mabaya mususu kasi tika na ebisa bino ke ba vendeur bazali na difficulté ya makasi na ndenge ya kosakana te bino moko botala poto ya kosakana te awa vraiment ba client bazalaka na difficulté makasi po na koya kosomba biloko awa ku rappel susu ezalaka na pasi ya ngo esalaka ke ba machine na bango e fonctionner malamu te nzela ya malonga ezali te po na kosala ke ba mituka oyo soki na mabaya to pe na mituka ya ba vendeur ekota po na koza mabaya ko kende na yango boyoka bango moko ndenge ba communiquer difficulté toza nango pona koteka na biso premièrement eza pona achat na biso nete osomba biloko libaya ezouta na mboka na biso mais libaya tosombaka ye na to ya dollar elandela to ya dollar soko oke na franc congolais donc mbongo na biso eza kutu ata na valeur te tosombaka libaya na dollar il faut toteka yango mpe na dollar mais comme po biso toteka bamenize bazoya kaka na ba franc congolais soko betele na to ya dollar ozomona comme si ozo escroquer mbongo or que biso place tozosomba nzete tosomba yango na to ya dollar difficulté makasi toza nango yango wana toza na posa babiloko oyo ezouta na mboka na biso batiaka yango na mbongo na biso franc congolais ekendaka te ke biso tokenda kosomba na dollar po biso toteka epesa biso pasi difficulté makasi ndeka yango wana na achat ezala na problème mingi te tozwaki difficulté mwa mokele mai eyaki sikoyo mai ebandi okele mai eyaki moye bamashine sekoti mai biloko so ekomi mpasi mpo moye basie te moye batia mashine na courant te courant kozwa mai bato bakufa apart ça tozwaka difficulté mosusu so courant kuna eza te biloko eza mpasi tozwaka difficulté mosusu le mosusu boswemi biloko transport akomema koto eza te yango epesa mwa mpasi ti bozwa bacamion mpe bapusu biloko eye nzete bafutela yango douane te bafutaka service environnement CFM antifraude na commissaire fluvial après ofuti na nzete na yo oye kofuta manutention soko osie olongo na comme na olongo na bois brut comme na produit fini ofuti manutention na sillage esili liloba soko na koloba le CFM na environnement na antifraude bafuta moins cher makasi yango par rapport nzete ezomata kibage ezomata na prix bazofuta badro eleki ebele CFM
environnement antifraude comme ça. Bon, en tout cas, l'équipe de toi n'a vu ce qui est. La difficulté, tout le temps, moi, bano basala biso baje ya koyiba biso babiloko otrakaserinde aweza ande ora wana tuzana difficulté mo oteka vraiment biloko eza plus cher vie eza trop cher to vivre na difficulté na mutoko ya ngwana ko vivre tuzana mo obma to nyokwa mabiso batalibaya eza pona signala kanisa biso wa 5 mois a mois toteka ezati Comenza osomba libaya fasa ya musala akabote abomisa libaya keno mosoyi kuva ezalaki osomba ndenge nini tandis que biso totangisa bana kaka na libaya na biso toboka bana libaya mais soki néglige asombi te kuva eza te mwaya apartir ya ndako tozalaka lisu na courant te courant na biso sinela biso moko ekoma ovanda boye tozalaka courant bamosu basemaine mbala moko na butu mpe ke soki toteka nde libaya baotanga nde libokanisa biso Koteka ezate, bongo ezate na maboko ya bato, moyen toteka bien ezate. Place toteka soza na franc congolais c'est une importance. Dollar eza komala. Soki na franc congolais eza na toi se, dollar eza na toi likolo. Moyen tosomba biloko bien ezate. Tonyoka ba, tosufri koteka ezate. Bana moyen tofuta ba minerval bien ezate. Bongo tofuta minerval na dollar. Dollar soki na franc congolais, babote babeta na toi likolo, moyen toteka bien na wezi, toteka bien. Ofita dola opesa to ya dola baozwa likolo siko topesa ndeni esimba te nyonso esimba te mabe makasi mingi tozana badifficulté surtout ya courant po tovandi na kati ya marché koteka na biso eza parti ya courant ezozala te donc tozoregrete makasi surtout na bakonzi ya SNEL ondire bazoyeba basite oyo courant ezali te tozokomprane te po bayeba basite oyo courant ezali na courant eza te baza na batableau de bord ezalaka kuna na SNEL bayebi site oyo eza na courant te oyo eza na courant oyo eza na courant te oyo eza na courant te mais soki bayebi biloko wana fo bakitaka na terrain baya kotalaka babiloko mosusu eza ke bakoki kobongisa bango moko bazotikela bajan moko boye oyo bazali meme non reconnu na SNEL bango baya kosalaka bamisala na oke fo ye moko SNEL atindaka bajan na ye bakita oyo bayebaka bamaladi nini oyo eza meme na biso na bakartier tala toolanda bamatch ya kanya me toolanda ngo na beaucoup de de courant ezalaka te toki toza mpe na quartier moko présidentiel nomona courant mpenza bazopesa biso donc na bakonti kuti kaka bazopesa biso mpenza courant ndenge ezalaka te ndenge ezalaki liboso courant bokosa une semaine un mois courant eza nango eza lisili ndenge wana te tokomi kozwaka courant na bakonti kuti soki eza bapane ezali ete basignale na baautorité compétente peut-être bakotinda bapiese bakotinda babiloko ezomanke bakotiana batabi po courant ezalaka à tout moment tozalaka na yango okosenga na bakonzi ya ville province ya Kinshasa babwaka na lisu na wenze oyo po wenze oyo ezali esika moko batekaka mabaya basorte nyonso esungaka bato soki bazali kotonga ndako bamenizie na bato misusu baya kosomba biloko awa bata bavandela na condition ya malamu pote misala na bango ekende kitoko bateka malamu vraiment yango nde tozoluka na bandike bakonzi ya hotel de ville boyoki biso malamu ekei na province ya Congo central population ya Kasangulu bavivaka na ba difficulté ebele bo découvrir yango n'élément oyo. Caméra ya magazine na biso ekitaki na province ya Congo central plus précisément na Kasangulu esika wapi to s'intéressaki mwa muke na condition de vie ya population oyo evivaka côté oyo ndenge kaka bozali komona boye awa tozali na cité Salongo bango awa bazali confronté na ba difficulté belé lokola likambo etali nzela ba nzela ya malonga ezalaka te na kati donc soki mwa mvula ebeti circulation ekomaka mobulu na ndenge kosakana te en plus de cela bazalaka na problème sérieux pona kozwa eau potable veut dire mai ezalaka te yoka communication nzela na biso eza malamu te toyebi bekola makasi eza awa islamu shetu ba ISD eza awa morgue pe zali awa mais tant musumbula soki beti biso moto akamala l'aise même ko ya moto et ya kalisusu te est-ce que l'état
solution ni nozui pour nzela oyo entre na Kasangu na kati ya salon. Bon ngana toto senga l'état atia biso makadam et comme tina système et comme petit na ista pour ezala bien ezala kitoko pour l'état aux valeurs. Tozwaka facilement vraiment na passer. Na passer pour na koya air moko mona 3 jours tozaka na maïté. En tout cas l'état azalaka molende atinda biso mai abongisela biso penzela. Ba to yaki bana 4 to to ka maïté. To vande ka to zela ka. Et senga fo babongisela biso ba mai. Ba bongisa biso mai suika a likolo kuna ba pompe zate. Bata likolo bango so bayaka ana seto bundana ka ana mai. Neti awa na wenze ya Mvwemba na quartier Mvwenene na avenue Masusa population bazali na libulu moko etungisaka bango awa et comment menacer voire même route nationale numéro 1 en plus de cela régie des eaux à beta bango mama na mavuba mama na vusi na robinet moko ya Mwanza atila bango awa ebimisaka ka mai pendant quelques jours ti lelo foin na foin et loko zo déranger biso la quartier oyo libulu oyo nzela zaki ndo moni mabeleza plein boy bambula bakonzi ba kipe biso te nzela ti omoni e comme na beta o quartier yango zo bimana makadam na route nationale numéro 1 donc quartier toza pe na passe ya mai batia biso robina mai moko awa mais bala batiango esa soki ba 2 ans mais bimaka soki 3 fois mais robinet za 7 fois que les gars awa toza passe ya mai toza passe ya nzela donc loko tu sabiso yangwana na sengi na l'état ay kosunga biso po na nzela oyo quartier moyemi tuke côté zate ngamona zana motard to matara na passe na komo la sa moto na la police donc l'état ay kosunga biso entre oyo e bonga kota sekuna toza biso bien kaka entre oyo na bandeli awa po ezape pembe na marché ba mama basunga ba konzi baleka kawa wenze mo eteka fui ana Kasangulu ezaka wenze oyo ta yango déjà lingi koya donc ba konzi ba kosunga biso pe pour la place oyo en plus une route nationale yango numéro 1 érosion ya mke oyo yango ezo bimadiana na route nationale te ba konzi ba ngi koma ya munene poto mona bango bende nini ba kosunga biso avant po loko zo tumisa biso papa nzela kaka posa pembe na wenzi tito za bo wenzi oyo nakati boyebi ko malamu wenzi oyo lelo soki wenzi oyo koko beba eza passe mingi pona bino pona biso pe passe mais nzela e bebi moyeba leka batamu ba moto bakitaka bo moyeba leka te camion moye kota bo ezate siko souci na biso tala ngoto sepeli ne boye to poto yebisa bino makanto souci na biso za nzela oyo fala ba bungisa biso nzela oyo ba ko sunga biso na nzela oyo po nzela bebi mikolo tuzo ko leto ko sala nini soki nzela bebi e ko kwesa wenzi soki kwesi wenzi to ko zonga na bandako bana toko vivre ndenge ni na bana totangisaka bana makambo to sala soki nzela bebi wenzi kufi biso pe to zonga na bandako weza veni munene leto za boye bopitel eza na kati na se na kati ya mboka nzela eza ko beba banana likolo ane bomoni botina se kuna nzela eza bien te bakonza likolo baso na kati ya mboka Kasangulu na kati ya wenzo oyo awa baso tozomona bango te toza na posa ba ya biso pe tesa mo posa eza pona biso toza ba mama nde baza pona ba papa ndeni baso leka biso mama baso kene papa tina gari kuna baso leka wenze oyo eza koma mutu te mais ça nde wenze pona mutu nyoso tu mukonzi nyoso na posa kati loko oyo la gare ezate na sheli awa ekomona pesa pona biso na Masusa awa ba conducteur ya ba taxi moto awa na Masusa batalisaki pe boye nga ba robongisa nzela ya makusa soki Masusa pardon tala nzela ne komi moto mo elekeza te donc asoto comme soto kiti boye po to mata faut kita lisusu na moto boye batindikaka yo mais toana ba député bakonzi baliaka bambongo toni biso bana moto tosunga peuple po bampe basunga biso itake bakonzi ya mboka to tangu tokomaki na pont Manoka na carrière mawa eta ya pont ezali lisusu malonga te moyen mituka ata moto eleka lisusu ayo ezali te population bakoma kokatisa na ngambu na makolo na ba charge nyonso awa esali pasi yoka communication papa to sepeli ko parce que pont o bande buka na ti lelo o souffrance eleki mingi to ata kutumi tukata ba moto ko akokatisa na ngambu te soki to komika na ngambu abiloko to bimaka na mutu pasi eleki bobongisela biso pont ebonga ndenge batu nyonso bazalaka po za na poso koma na pota ndako na poa to koma lokona na bamboka ozomema bakolina mutu ozo katsa na bakolina yo esi ba mote bima po e faciliter biso na ba moyen de transport mais oyo biso awa moyen ko katsa ezalaka te po oyo banda frama etikala frama ekweya ata mutu ya Congolais nana monanija ya kubongisela biso po awa ya Kasangulu
Oh, bango bango ba mikunzi, bango sa suni, bango ba zoko lena bango bien. Population kaka ezoko souffrir. Bozia ko filmer ka mikolonio to komona mukonzi o to yeko bongisa pont. Okoya bo to pensa nga kutu naza na parti ya président. Bako ya soki batindi ba timo ya lelo. Bato bazozoka ba buka na. Bokosi bato ebele to lembi bino. Pont oyo. Ekenati na nzela péage. Donc poka ndo yebo kita na pont oyo munene otala esala fante ya munene. Pawana elinge kwe alors soki baborisi pa oyo ekezala nzela meme wana kuna bazosala mituka minene bandoleka ekola lete eza koto bekola eza koto soki 6 bana bakatisa boye na tsera mbula bana baya bakende klasi eza te gouverneur aya awa azonga batu nyonso bazoya peuple bele eza koto toza na posa ya pont Papa Félix Kitcheke data la biso na Congo central na Kasangulu. Abongisi la biso po oywe. Papa gouverneur ya province ya Congo central, ba notable ne Congo, Beli national pe provincial ya province ya Congo central, message ya population ya Kasangulu ezali clair, ba lembi ba promesse na bino yango ba se décider, ba funda bino epa ya papa, veut dire ba funda bino et pas ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po message da bango ekoma po awa bango boselaka bango eloko moko te mapapa na mapapa ete ya bino hekeyo. Merci pour la confiance, paix, fidélité. Vous avez tellement ébélé à Kolanda. Solo la plus, Yamokola Lelo, fils Manibo, Ika Machine, Nazaraki Nesemo, vous présenter. Yango pour Nabino, vous sepelez qui n'a pas image. Vous faites ça. Merci, na Israël Lombouyi, 4 fois. Champion play, Mobali, Yassim, Mokoyenda Kalingi. Ba image, Oyo. Régie finale, les Simbamaki, na Voldi, Ingituka. Bama Tabakita, Babal Kolomabile, Ngaïne Bino Tukutani Lobi.